C'est Valentin wana ezapela masolo ça na kati. Bien bita. Oyo penaki esenga penaki ba yaya ba. Joko nyonso tu na bandeko nyonso tu ba traité olwala banani nyonso tu faut boya. Oya ko vivre. Masolo est bien et là la ba côté. Eza na musika te. Eza ka wa. Ista. Masolo te fani. Alors, oh eza maison de biso. Ya biso nyonso tu bana. Ngana sepeli na mona bino nyonso tu. Merci. Makeita ana soirée le 16 février. Bisonyos toya. Papa si mama. Atoza na babila mano akala. Basapato no yakala. Yakana to sepela. Eza pona biso. To bengi bato nyonso. O basambelaka. O sogine bango nyonso baye. Février, et ça soirée quand moko, on va appeler les biso, biso surtout. Pas ça fait des autres ya maman qui est, ya au vivre solo. Et ça non c'est Valentin, on a, ils appellent ma sœur ça na kati. C'est bien bita. Oyo penaki esenga penaki ba yaya ba. Joko nyonso tu na bandeko nyonso tu ba traité olwala banani nyonso tu faut boya. Oya ko vivre. Masolo est bien et là la ba côté. Eza na musika te. Eza ka wa. Ista. Masolo te fani. Alors, oh eza maison de biso. Ya biso nyonso tu bana. Ngana sepeli na mona bino nyonso tu. Merci. Makeita ana soirée le 16 février. Bisonyos toya. Papa si mama. Atoza na babila mano akala. Basapato no yakala. Yakana to sepela. Eza pona biso. To bengi bato nyonso. O basambelaka. O sogine bango nyonso baye. Février, et ça soirée quand moko, on va appeler les biso, biso surtout. Pas ça fait des autres ya maman qui est, ya au vivre solo. Et ça non c'est pas là. Proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London on Saturday 20th of April 2019, 7 p.m. to 11:30 p.m. Elisa mokona kati ya mitema etuma baposa ya loto bana bana bakaba moni bana bina ozana bongo. Pastor Kiese live in London at KLM Centre, 117 Bruce Grove, London, N17 6UR. Special guests Couple Kibala, Pastor Joel Longo, Sister Belothy Rema, Brother Eriche Singolo, Brother Piero Blessings, Sister Iken Kudinga, Brother Nico Antonio, Brother Alain Bompeti, and Ambassador Lindanda. Pastor Kiese live in London. See you there. Celebrating his 10 years of gospel music career, Nazareth Life Ministries proudly presents Pastor Kiese in a live concert in London. Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12, 0YL. A day not to be missed. Ekofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba.
Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12 0YL. A day not to be missed. Ecofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center, Highgate, Birmingham, UK, B12 0YL. A day not to be missed. Bonsoir famille. La pesi bino mbote. Na sepeli sukoza na bino na pokwa lelo etake mama na bino, etake leki na bino, etake koko na bino. Merci beaucoup na bandeko belé bazwi temps ya kozela la star lelo lundi na 19h. Yona lobi bandeko na nga bato banda bana deja kokotisa batu lobake la star azali na plateau ya Chemin TV aye koloba toujours eloko ndenge amesana koloba. Yona bi bana ko partager kotisa mama kotisa papa pa mate makambo yo etali mingi biso ba mama. Yona bi ndeko na nga bana kokotisa kotsa bandeko na pokwa lelo sabon que la star aza déjà na ligne. Merci beaucoup famille. Na confiance bo pesera toujours la star na sengi bino merci mingi na soutien na bino. Avec to banda na sengi nzambe merci na bolingo na ye o a permettre que ngana bino to mona na lisusu na pokwa lelo na Chemin TV. Yo na lobi nzamba lola asala biso bolamu asala po bolamu place bozali. Bande konanga kaka bomoni na thème na biso alelo ndenge tokomi Londres eza ya koyinda eza ya koyinda na si na lobe loko tozali na lisolo na biso bande konanga ya couple ya ba couple eza couple moko na kati ya Londres a bande konanga ndenge bomoni ndenge kaka tokomi kuna. Avant que na bala lisolo bande kona ko expliquer bino lisolo oyo malembe po te bo comprendre lisolo oyo la star aninga loba nini eloko nini ngana yo etake ba femme mariée tokoki kozwa na kata lisolo oyo po eza lisolo moko ya bulu yeke bande kona ngai bulu yeke si bulu yeke oche libaya kuna tobenga ngo susu barando donc mona kelbika ke mokili eza ya kobeba bulu yeke koteli biso ba femme mariée basi ya mabala to bandi lisolo na biso bandeko na ngai lisolo oyo eza terrible eza mal lisolo moko eza grave po na nga na komona ngo grave Pamba tene na leke na Chemin TV nazo sepela mi komona bino bozo mona nga mais na kati na nga za mana mawa pamba tene solo eza terrible eza ma grave eze eloko moko esalinga ipasi makasi lokola toza bate loko la star par bino eloko pe ife loba na komite na biso ya bako Angola. Eloko ngwe ezali bandeko na ngai bokoma bo partager ekozala malamu mingi. Eloko ngo eza nini? Eze eloko moko za ko affecter ba couple. Na kata ba couple awa eloko ebatama mingi bandeko na ngai. Kolela ebatama mingi na ba couple. Pasi ebatama mingi na ba couple. Mais lokola star azalaka toujours muté loko ayaka oloba toujours eloko na bandeko na ngai. Yango moni toye na pokwa lelo. Yango moni la star ayoko loba eloko na pokwa lelo. Na asi nazoloba eloko place nazoloba. Bandeko na ngai oleke tokelema tongito kota lisolo na biso. Lisolo na biso ezabo na pokwa lelo. Ezali baninga mibale.
baninga mibale ya basi baza vraiment ba camarade ki camarade na bango bandeko nango mo ko lubenga ke ba camarade ezala ke elie yo elienga ndenge ezala ka elie iget elie mabia star bazalaki bata dedans tobenga ke bata kati masolo ya kati na ningi bona nanga bien na bokebi pamba te lisolo so totiki ngo bandeko nanga soki tolobeli yango te ekokontamine couple ya mosusu soki bolandi nga yango bien bandeko nanga ekopermettre biso na bino tocomprendre lisolo nango eza ndenge nini pamba te mutu na mutu place ozotala nga ozwa eloko alors baninga mibale oyo bandeko nanga moko aza femme mariée femme mariée tobenga femme mariée bandeko nanga so aza femme mariée kanisa femme mariée moko babale na 10 000 livres po mateza lisolo eza na Londres babale na 10 000 livres yemba tanga mambongo makashi ko epa mobali na ye pia sanyo babale avec honneur moko osakana te bapesa 10 000 livres. Alors muninga na wana mususu aza fimoko abala na ete abetaka betane ka abala na ete yazali abeti koto njinda zui puka zui nyama zui ye azane bongo oto benga na kishoza kobetox nyama o abomaka nyonso to mate kiswana ebomaka nango nyonso bandeko na ngai ya Chemin TV bolandaka deja danger ni nezali entre yo mosa libala ozana muninga aza cobertos de muninga aza célibataire abetaka na ye nanga loba te ke kozala camarade aza célibataire eza mabe te biso toza ba camarade pe baza célibataire mais il faut pona camarade ni doko ko fana na eta ke célibataire na asi na lobe loko alors muninga ya célibataire bandeko langa azalaki na makangu na ye kosala boye bandeko nanga bokota batu lisolo ezokoma elengi malgré eza lisolo ma mukuse mais ezokoma elengi na nde ma osakana te alors ndeko oyo ya célibataire ndeko nanga bakangamaki na muninga na yo aza marié bino boyebi kaka ke soki oza célibataire bandeko na ngai kozala muninga célibataire ndeko na ngai soki oponi muninga bientôt célibataire eza pasi pe na mawa en plus soki ndeko oyo célibataire akamati donc ndeko ya célibataire azala makangu na ye oyo tobenga boyfriend na mboka Londres azala boyfriend na ye sikoyo ndeko ya marié azala mobali na ye abala na 10 000 livres mais na libala na bandeko na ngai eza bulu yeke na bulu yeke donc full marié oyo mobali non femme mariée on a mobali na ye abimaka libanda mobali asalaka mobulu mobali aza mobulu moko osakana ta bimaka na nsima basi babimaka na basi mwasi mpe akomi mpe kobima na makambo libanda donc eza lokola randot atie libaya mwasi mpe atie libaya mwasi mpe akomi osalaki ndumba na ndako ya libala on mari atie libaya femme mariée pa alobi mpe atieli mobali na ye libaya omoni sikoyo ndenge lisolongo ndenge ezalaki omoni sikoyo danger nini place ezoya mobali azotriche libanda mwasi mpe alobi non ngai mpe nakotikala te il faut mpe nasala mwa eloko libanda me ye asali eloko na ndenge mabe eloko femme mariée asalaki bandeko na ngai ntango ake kolinga libanda ake kolia epai ya mobala muninga na ye donc ake ozwa makangu ya kamaradi na ye
camarade ya single wana atayenda makangu na ye sukoyo akebi mana makangu ya muninga na yo ya célibataire donc femme mariée s'il vous plaît. Alors camarade ne wana tango yo yeba ke muninga na ye femme mariée akomo bima na makangu na ye ya lebi mais mutu musa ko sala ngoma ya ko sala ngoma akoyi ko sala ngonga bongo te mais lien na yo libanda soko no sala rando na yo songso mobile na yo toucha libanda ko toucha libanda jamais ko lia plus na ba ko lia. Alors bande ko langa ekomi guerre si guerre ni na ba bona Londres eza ya koinda bulu yeke koti na couple wana bulu yeke na Londres na bulu yeke na Londres bomoni siko danger lango place zo kende libaya si libaya ekobota nini ekobota eloko te omoni ko place nini tozo koma na mawa etake biso ba femme mariée ngai la star naza na mamo wa mutema osakana te moso babali na 10 000 eloko sala nga pasa na mutema ndeko na eza mawa mawani la star zo yoka na chemin TV na poko lelo bandeko langa botu na nga mawani ni bokomaka koma ngone sala la star moi bien bibo bi chemin TV da chaîne moko à 6 vitesses 6e vitesse donc est-ce que nous avons malembe na 3e vitesse pour na passe dans la mutema kanisa na yo mwasa libala okomi ko sala rando mobala che libaya yo po che libaya mawasiko eza nini bandeko na ngai obalanda kala star na chemin TV oke ko lia epo muninga na yo donc femme mariée akoro bimana makango muninga na ye ozu mobala muninga na o makangu ozu makango muninga na yo bodo sala ekobo na ye mais pourtant yo bosali ko za femme mariée eza passe na motema bandeko na nga naza na besoin lobe loko me mawe toninga na mutema na ndenge osanga te na ka o nazwaki oyo soki boza na besoin na lobe loko mutu moko akomela ngai na chemin tu vois que la star lobe loko na moi ba j'aime na bino resala nga bien po matena ba ke bozolanda pa la star aza mutu amour na lingara trop donc na mona ba j'aime na bino wala na loba mutu moko akoma ke la star lobe loko moto continuer lisolo bandeko na ngai eye kosala boye guerre eye makasi na nde moko ya kosakana te donc ndeko ya célibataire o muninga na akobo bima na makangu na ye ayebisi muninga na femme mariée yo mpe zela guerre ebandi guerre yango bandeko na ngai nana kokufa nana koperdre nana za perdre na case oyo bola nanga be careful dans muninga na yo ya célibataire ye pa attaque moi sala ki moi assiste na yet yango ba baloba na biso ba papa na biso bo sala ka keba bo keba ka ba papa na biso bon ça toujours na charisme na si na lobe loko place wana po mate basi azoka muta asimi munduki batuna ka age na ete na bande se loko la na loba na minito mwasi azali lokola soda asi munduki okoko tuna age na ete soka si munduki na si na lobe loko po mate muta asi munduki atanda na 5 ans de konanga akoye mukolo na yo pona nini alobi bongo
akoki kosisa vino na minute moke abezu masaba ni kopupola wana ndenge osakana te ya bonenge naloba nini place wana mwasi ata aza na age ya 15 ans 16 ans aza capable ya kokwesa papa aza na 70 ans nasi na lobi eloko pomba ata aza na munduki bozo comprendre aza na munduki munduki amosi eza nini ezaki mwasi na ye donc aza na badonne nyonso quel que soit âge na ye akotia badonne na ye Angers natanga na ma message awa en attendant ba keso bande ba komela nga esala moi lisolo bien Pierre alobi mbote mingi brother na nga Pierre place ozali ndeko Rachel ngela la parole alobi olobi eloko Kinduvi alobi mawa eza mama papa na ngai alors bandeko na ngai tokomi su lisolo bon na zela muke na notanga question ya ndeko na biso José met alobi question na ye ezali est-ce que ezalaki important ke fi wana ya célibataire pe abima na mobali ya camarade na ye wana pe mobali ya camarade wana azalaki pire vieux ya fi oyo merci ndeko na ngai c'est ça question mo kitoko to répondre na suka alors siko bandeko na nga ndeko ya célibataire akomisi guerre makasi na femme mariée oyo parce que la sous femme mariée parce que bopoto ekoti na kati siko pe na tour pe a moi soit na ya maman na femme mariée donc camarade na ye donc ye pas tie fini ta G donc a tie ba donner na G donc camarade na ye wana makangu ne wana donc femme mariée wana na minute to loba makangu wana azala siko a tie ba donner na G local la fille na azana célibataire o bazu makangu na ye yazeli na somo te azobenga eloko te mpo bate aza na ye marié te aza na célibataire sikoyo ye akomi koyebana homme marié ya moningane mpe wana mpo alakisa moningane te naza célibataire nakoyebana mobali na yo etake yo femme marié yo femme marié obimi na makangu na ngai guerre sikoyo ebandi wana ndenge ya kosakana te femme marié sikoyo akomi kokende libanda homme marié mpe aokende libanda guerre tellement ekotaki makasi mingi na couple oyo na minute oyo oyebi ke Londres eza koningana bulu yeke koti na couple moko na Londres na minute oyo Londres eza koningana ndenge moko akosakana te bandeko na ngai tobengango bulu yeke yango ekomi na niveau nini bandeko na ngai bulu yeke na niveau nini bandeko na ngai toke loka toke na mwa break bandeko na ngai bozala toujours branché toza kosisa lisolo oyo toyeba place eloko ezali eloko ebendi bulu yeke en plus temps kozonga sous break toyeba femme mariée wana na célibataire wana na mwasi na singe nani akozala perdante na makambo oyo tosengi na régie na biso abalanse biso eloko moko ya malamu mwa nzembo mwa mokie
po evanisa biso na plateau avant to continuer lisolo na biso toke na break ya mwa muke bandeko na nga bozala tutu branché Yesu na ye epai na yo nayenga moko te moto na memi epai na yo motema elingi ye nayebi aza na ba faiblesse qui me fait mal au cœur. C'est parfois insupportable. Qui fait mal à la tête. Ça attriste même le Saint-Esprit. Mais nakuti epai na ye quelque chose de bien qui m'attire tellement. Nasengi osala ye ngolu bisika bandaki kokwea ekoma point fort na ye motema elingi ye oyo olingo ndanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngayo ye oyo kobomba esili ye oyo ata bambonge ye oyo elamba yango yangoyo Koko moto bomoni pembenye nde moto aganye macho yo losambo efuti pengayo nalingi bino yepe nalingi ye minge aza motu ya konanga ye osunga poto umela ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto lakisa kobomba te esili ye oyo ata bamoye ye oyo ebiskokoko moto bomoni pembenye nde mbuma losambo na ngai nzambe apesi mpe ngayo boyebi nalingi bino ye mpe nalingi ye minde aza motu ya konanga mbosambela topambwama ye ye oyo olingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto bandeko na ngai kande nalobi nalobi ke tozali na mboka ya Londres awa couple moko ezali na bulu yeke na ndenge ya kosakana te ba oyo bazalaki te ba oyo bakoti sika abike couple moko ezalaki na bulu yeke awa na mboka ya Londres yango moni toyo koloba ke ndenge kaka nzembe olobi ye oyo baninga ye oyo me ye kuna azosala makambu mususu ndenge ka bandeko ba utoloba total ba ke couple on a expliqué sur bande ba koti sika ba camarade na ba camarade na couple mo ba ki marié muninga siko akyolinga muninga ya camarade na ye donc abimi na makangwa muninga na ye ko makang camarade pa mufi wana ayo masko na l'homme marié ya camarade na ye donc ba camarade ba sali ba buzoba o alingi muninga makangwa muninga o pe camarade muninga ki bongo akeko zo na revan akeko linga mobali ya camarade na ye toyebi te soki abana kolandela vie na ye etake couple na babalaki na 10 000 livres wana toyebi te toyeba ngo sima tobandi suki otanga ba question awa mamuke awa
ndeko na biso Pierre alobi mais basi mingi ya français diaspora marié bazalaka makambu ya bongo. Merci beaucoup ndeko nanga Pierre. To continue lisolo na biso lisusu awa ndeko na biso Pierre alobi awa lukuta mwasi ya 16 ans je pense ayebi nanu soin hygiénique lokola mwasi ya mokolo te. Ndeko nanga Pierre makabo lobi na yebi te na kini kutu bana 15 16 bazo ba soin na babongo na poto awa na poto abana 15 14 bakala 14 soza na poto ba 14 15 da mona déjà comme ba soin hygiénique na ndako. En plus, les solos de côté, tout ça, il y a soin vraiment formaté. Et ça, na sens na ba que moi si mon que tout ça, on a la réalité à vie, tout ça, on a ba pote ça tena kishasa a. Au moins, on a buta qui de moment que moi na 14 ans, au moins que azo bimana papa mo mukolo. Ce que l'on ne quoi ça qui papa na pas bima, na moi na 14 ans. Engala ba que moi si ya mukaza la raté, moi ce qui que Zama pamboli a bimi batolo a commis déjà moi si dans la terme on en a loba quel que soit âge né moi si ce qui a bimi ba donné eux ça là que mobali attiré par moi souana quel que soit âge à moi si mi bal balanda mon frère na sina lobé loko oye ba réalité nyo surtout. Alors l'isolo bande ko na biso et continuer et koko ma grave fi o est célibataire a commis si guerre makasi na ndemo ya osakana te. A commis comme appelle en marié wana dans célibataire wana a botoli a commis comme mana mobala muninga na ye wana. Esuka kana kobimate lelo na zola bandeko na ngai eza guerre ya Iran Irak. C'est-à-dire que eyindi ya kosakana te. Alors, fille est célibataire. A comme bana on marié wana. A bibi si donc on marié na bibi na ndako moi sine wana ke ko kota makangu et pas moi sa muninga ne wana. A ke ko kota ki mario kuna mais kuna tiki ndako na e. A tiki moi sa ba na 10 000. Kuna pe moi so a 10 000 pe wana. Lokola guerre eza makasi mwasi o pe ya makangu abimisi pe on marié pas mwasi na ye mwasi aza femme mariée avandi kaka boye atika moni ke mobali nanga bimi akimi ndaka ke pa muninga nanga wana ye pe na tourne bandeko nanga ye pa azwi bakanga muninga ne wana akotise na ndako na minute za remise et reprise na yebite so tokobenga ngo nini donc single donc célibataire abotoli on marié na minute on marié la za na ndako ya célibataire wana femme mariée wana na minute tozoloba akotisi makangwa muninga ne na ndaku na ye na minito. Alors tala gang ndenge poto to benga bulu yeke koti na ndaku. Siko ato komi na niveau yo. Bino bozona na biso le na Chemin TV. Bon comprendre que place li solo e wuti. Na place li solo e komi. Ya to benga ngo bulu yeke Londres eza koninga na ndenge moko ya osakana te na ba couple siko tozo komi tuna bulu yeke yango ebandaki ndenge nini mutuna eza epa na bino bulu yeke ebandaki ndenge nini mobala ki osala eloko eboye. Alors ndeko baka uto komelanga awa alobi boye yazo konane femme mariée wana
pamba te soki mobali na bana kobima libanda ye mpo na ye foso malamu ya kozongisa mobali na nzela il faut pas asala bongo ye mpe fo mara na koko bima libanda te lokola mobali na ye abimaki libanda mwasi mpe akoki kobima libanda te seke mwasi wana mpe azalaki ne mpe ndumba ya kobombama ava babala ye seke vine ezalaki bongo mpo bate mwasi banore yo na 10 000 livres mobali na yo azobima libanda makangu yo mpe mwasi otie libaya obi oke oka mobali nga osa mobulu libanda nga mpe mwasi na balibanda seke ezalaki habitude na yo deja ezalaki habitude na yo seke ozalaki mpe mwasi baranda avo mobali wana bala yo to mosusu babalaki yo mpe na temba bato soki olandema bien mobali abala mwasi na 10 000 livres seke abalaki yo mpe na tembe na conquérance a show off ke na bali mwasi na nga boye seke yo mwasi na libala azalaki mwasi mo mpe barando banda kala sikoyo soki basi nyonso tu bakomi na bizaleli wana valeur ya mariage eza wapi mpo mobali aza wana aza toujours moi n'est pas mwasi donc mobali bazosake toujours na nzela biso teke bana etake bafemme mari soki oza na mobali na ndako tomonaka mibali na biso kola bana na biso ya liboso alors ndeko na nga napesi o merci mingi mpona maloba oyo otindi me mpo tozonga na lisolo na biso lisusu ekomi sikoyo ntango ya korepondre na bamituna mituna oyo bakomeli nga awa bakomeli nga boye na makambo nyonso tu oyo eleki oyo nani azoperdre nani aganye nani asambwe so totangi suki ese mosu ezali awa c'est ridicule pour un femme mariée pas pour un homme marié merci beaucoup ndeko na nga sikoyo so totali na keso bandeko na nga nani aza perdante nani aganye nani asambwe bandeko na nga tosolola etakela saka yaka mpo tosolola loka tozwa bareponse na bino ngai na star nalobi boye mama ata yo moko nani oyo avandi na nani oyo babala ye avandi na papa na ndako libala mbeba ezalaka te na oyo mbapele moko awa alo mpona vie oyo ya célibataire wana aza vraimen na poste mingi te po aye deja azovivre da na vie ya ekoko mpona femme marie babizaleli ya boye eza kitoko te yango ozomona ke aza bacélibataire bakomi kobanga na kobala basi baleki na biso bakomi kotula po anini bacomportement boye na mamba boye ndeko nanga mobali so ajalasanga mwasi na oboya mpona bala ye ekomaka mamba kosendesende po babizalela basi ya mabala wow merci beaucoup mabala po kochange bizaleli eza kitoko te mobali abali yo na 10 000 okozela yango mortgage obandi business omona pa bengisa mpe famille te me abali yo na 10 000 yango toomona yango fra congolo mpe toomona yango bakwangu mpe toomona yango kaka bambonga mikila moko pasi wow atuka ndeko na nga ozoloba eloko olobi eloko makasi ndeko na ngai wow bandeko na nga boyoki ndenge ndeko na nga oyo awuti oloba awa
alobi tokomi otulisa bana na biso mpe bandeko na biso mosusu na comportement ya mwasi ya libala asali. En plus ndeko na biso alobi kitoko to malobi eloko moko na kanga alobi kobala mwasi na 10 000 $, na 10 000 euros. Eza 10 000 francs mais eza 10 000 euros. Déjà mbongo oyo pe muta ko ba na business na eme a préféré abala mwasi na nore mwasi na 10 000 euros. Ndenge ndeko na biso mwasi to benga awa alobi me eloko alobi ke faute ezali ya mwasi wana eza ya mwasi wana femme mariée wana. Alors bandeko na ngai la star balako loba boye tofanda bandaku na ba papa na biso makambo ezanga tala ba couple moko to kokoso ke na vana libala na ngana ko ça fait 30 ans problème ezala taza lukuta la star abenge lukuta. Mais ceux qui ont maman ozotala ngana na minute na Chemin TV okomati la papa libaya wala za su mama ndaku tele na pesa exemple moko boye kocha choko mwasi na mobali kocha choko bongaka mingi na mwasi soka tie choko akoyeba ndenge akoswana akolumba sola zei te mais mobali na nzela so mobali na nzela tie choko apuse pembe na okoyoke sola zei na sina lobe eloko sikoli kauna loba boye ndeko moko uto répondre nga awa alobi ya liboso mutu a perdre ezali mwasi ya libala papa wa azali ma alobi eloko donc mwasi ya libala mutu a perdre po bataza mwasi oyo banora ye na mbongo na 1000 livres pe te bandeko na nga 10 000 livres ebandela business na mboko ya Londres eza lokola ye mutu oza normal ozo swala mutaliboma yopa ko mutaliboma mwasa libala oyo ayeba ke muninga na ye azane célibataire betaka na ye aliaka ane partout kudi aliaka ane partout siko soki mobali na ye akoba malibanda est-ce que ye mwasa libala akoki kozongisa mabe oyo mobali na asalaki ye bandeko na nga ndeko asuksi boye na nyonso oyo mutu aperdre ezali mwasi oyo ya libala mpo bate mwasi ya libala aperdre libala na ye azongi mwasi ya balabala mobali moko bwa makango aye wana akomi kosaka ya kobeta ye akomi mwasi ya ndumba. Alors ya mibale mobali peso totali quelque part asali pe erreur grave ya kende kokota na ndaku ya camarade ya mwasi na ye wana pomba te ndenge azweli tonton wana ndenge pe mutu mususu akozwa ye daye azala papa ndenge oza wana oke lokola congé na ndaku afia na célibataire au moins toki okotela ndako afie na célibataire avant yo mutu mususu azalaki wana bongo mapeke na nsima no mutu mususu akoya koremplace yo nasi na lobe eloko yo mpo mobali mpe oza wana mobali mobali asambwaka te yo mpe ndenge oza mobali oza mpe ya kosambwa mutu akosa bino te ke yo mobali asambwaka te no mibali ebele na poto bazala kotula likolo basifi na bango eza kobeba mobali kindumba olingi mwasi akomo banga yo mibale bena longo baza pe rotula na yeso ki mibale batula te alors ndeko alobi boye na mama ona mobali na ye baluka elongi ya nzambe surtout mobali wana mukolo mwasi oyo pe kokota libala mukolo kobenga na yo pe mukolo komona mobali mususu il faut zala makasi soki te okokoma obono tambo ala kiti pamba te mwasi na yo nanu oyo bana 10 000 azongisi revanche
donc atie libaya likola libaya bongo mwasi oyo makango ki ozwa dans ndeko na biso alobi bien malamu abi asuki bongo eza presque baquestion awa natangi yango déjà awa et ma vie la belle alobi olobi eloko tozonga mpe biso etake basi ya mabala mpo bate biso basi tozala na contrôle ya ndako eninga mama azala na contrôle ya ndako moto asalaka nyonso tu ezalaka mama soki omoi ndako nde ekoma otengama ifo mituna mpe yo moko fo mituna mpe okoma ndako na ngai ekoma otengama bondenge nini misu mpe omona mpe ke mama aza na ye bien me papa alingi kaka ke odia kaka libanda domona ke na ndako mama aza bien mama mpe agéraka ndako bien me alingi mpe abima libanda ko toyebi te na couple oyo ka ya couple oyo ndako ozala de akotanga mbula neto bake ndako etaka mbula bino kaka bato oza na kati bokoyeba yango so totali couple oyo ya marie oyo eza couple moko base nango so totali eza base moko ya mabe mpo bakosala bosoto mbino bongo te na acte oyo basali wana etake papa oyo mpe ya libala oyo soki pezake obima ye libanda obimi libanda comme soki olinga mpe makango mosusu mwasi mosusu me yo kolinga mpe kaka best friend ya moninga na yo ya moninga mwasi na yo mwasi mpe ndenge soki totali bieke couple oyo mpe noma eza na problème fondation nango eza ya malamu te ezalaka abala ye mwasi ya 10 000 livres c'est que mwasi abalaki azalaki mwasi ya problème ta lelo mpe soa biso akufa basuki eteke efomaka koosala bongo te tozokourage teke bapapa babimaka libanda bamama bakanga maboko non wana tolobi bongo te mais etake mwasi libala oyo banore yo bapeseli yo mbongo cash 10 000 bandeko nanga fond ya business ya mboka Londres mpo bana business est-ce que fond marie oyo okamati makanga moninga na yo wana okotisi na ndako na yo est-ce que yo oza sik avenir ezali na makangu wana oyo abala okutu omaîtrise ete abalo na 10 000 livres omaîtrise ete bo makangu aye na ye ofele mateko ofele mpo mikolo mibali baolela su mwamba te babi mwamba ekomi kilo kilo na poko so mobali olesa mobali mwamba mi na poko mobali akokoma kilo donc ekomi mateko ofele nasi naloba eloko yo kaleke yo komaîtrise mobali wana mosko place buzoba oyo osali place okodi nama na potopoto soki oyebi pase ke olingi mobali wana te oleki osala revente epa ya moninga epa makanga moninga ne ndenge abalaki mpo dokende na famille na bango te ke mobali na ngai abimi libanda ngai nalingi lisusu yo te okende na famille ya mobali okoexplike famille mobali ke ngai na mwana mino toza te okende église oexplike église paster na mobali ngai toza te olieki bosala basalite bongo siko bozotulisa bandeko mosusu ya basi bechange oyo bosalami wana soki mpe eloko mabe eza wana na kati wana etamboli spirituellement otamboli maladi mpe eza wana etamboli bandeko nango balinga la star ntango na biso okomi mwa moke kopusana nena mona bakomatere na bino mpo matete okomi kokoma na suka bokoma bandeko na ngai toli nini bopesi mama o mama oyo asala nini pake ezala yango tule eti te ezoka bango mibale bakoti na potopoto me bayoka mpe soni te siko ndena kobanda akobota courage asenga moninga sori ko eloko nini bandeko na ngai bolobeli mama oyo etake femme marie ndeko moko atuninga question a alobi est-ce que femme marie wana
na mobali abala ye est-ce que bakoki kozonga na lisusu est-ce que soki bazongani bakovanda malamu point d'interrogation bandeko na nga mutuna oyo eza malamu mingi eza pe makasi mingi menga na kopesa réponse boye lokola aza mutu eloko nenatya mpe mwa eloko na lisolo oyo kozongana bango bandeko na soki bazongana ekosenga vraiment intervention ya nzambe na kati ya couple oyo esengeli moko na bango abota courage aluka mosala ya nzambe aexplike bango aexplike mosala ya nzambe ka oyo ntango mosusu nzambe akosa bango grâce bakoki kozonga lisusu esika moko basengi bolimbisi bazongi esika moko ngai na koloba bona mokuse kozonga na bango bandeko na nga na aveni na bango ensemble esengeli bango mibale bareconnaître ke ngai nasalaki mabe oyo mpe asala ye mabe batika mabe wana basenga na babolimbisi comme ça batia nzambe na fondation na bango. Merci beaucoup bandeko na nga eloko na nga naloba ya suka lobi eloko nazangisi te kopesa inis mindombe balobi mwasi mema yela mibala azobalanse ba image na kati ya régime na bosa ita kopesa mbote na ngai lisusu na kolo chaîne au honorable SK na pesio merci mingi pe na yebisi bandeko ebele oyo aza besoin azwa espace obengi na numéro suki na 160 be espace eza ebele. Après bandeko na kosenga na bino bo s'abonner na chaîne ya Mabia fungusi YouTube obetika Mabia Star TV okomona makambo eza wana ya kosekeza na batoli pe eza wana. Bobo sa soute bandeko na ngai to bengi bino susu le 16 na le 17 février toza na le 16 na le 17 février toza na campagne na biso ya église ya FCC. Toza na convention na kati ya église to bengi si mutu nyosa tu ozala wana bota na Facebook na Star bo mona livre teza wana bo panza yango ekozala malamu mingi soki boye to sembe na bino esika makopa mate na ebi ete basali ya nzambe wana bazana eloko ya nzambe soki bazoloba osanti ke bazoloba eloko mozo wuta kati na nzambe. Merci beaucoup bandeko na pesi bino surtout mbote tokutani lundi na 19h sans oublier na pesi l'homme de Dieu, gros bisous, balobi toujours premier la star, babi motoranzambe. Dans choix exact quoi. Merci beaucoup famille. Tout le monde a dit lundi à 19h, vous êtes toujours branchés. Merci beaucoup. C'est pas la théorie, vous avez un maçon qui est dans la tête. Bien, putain. Oh, il y a qui est sain, il y a qui est là, il y a pas. John connaît surtout. La banane connaît surtout. Traiter au loin la banane, même surtout. Faut voir, il y a. Où il y a vivre. Solo est bien et là la côté et ça la musique et ça la voix la solo est fan alors oh et ça maison de la mission nous tout bana ngala se pedi na mona bino se merci. Keita ana soirée le 16 février bisonyo stoya papa si mama atoza na babilamba no akala basapato no yakala yakana to sepe Ecofo, frère Julien Israël, frère Dédé Parole, le frère James Kalamba. Venue, Coney Beer Street Community Center. Makombo na yo
kasi yoza mosantu na kombo na yo